Tambola mboka nyaso, tele mape otuna, makoloba tenge ya kombato, tengo yo tokobola. Tambola mboka nyaso, tele mape otuna, makoloba tenge ya kombato. Tengo yo tokobola. Tambola mboka nyaso, tele mape otuna, makoloba ndenge ya kombato, dengo yo tokobola. Tambola mboka nyaso, tele mape otuna, makoloba ndenge ya kombato. Banda sena jantotela. Nazali chef de localité ya Molebo. Chef de localité ya Molebo ya commune Ansi. Alors nalingi na loba likambo yo ezali keno na moni kaka bandeko ya Congo Brazza ba ekotia pano ya bidanga ya groupement na bango a. Alors état ki mokonzi esenga kina sinale ba konzi ya likolo bamona ya mabele na biso ya Congo RDC bato bandeko ya Congo Brazza babandi ko exploiter yango kosala kitabo soit ba jardin na kati ya mabele na biso na yango na sengi na bakonzi batala likambo oyo bango moko batala pano bino bozali ba biso bango boya ki awa oyo baluka solution ya likambo ezali likambo ya niveau na la localité te ekomi likambo ya niveau na bango bakonzi batala likambo oyo soki ngani mona na faute bango baya koloba yango mpo nga na welaka ya mabele oyo nga na bango tozalaka guerre na mabele oyo me towelaka ngo nano batiaka boye te me nde namoni batie deja libende boye epesi ngai pasi taki mabele na ngai mwana mboka ndenge nini mabele komi kokende tiko elingi koloba nde batie boye yo moyo osasu bilanga koto eza bato so bangi basala bilanga awa bakofuta droit epai ya bakongola Brazza ngai localité na monoko wa kofungola te nakoloba wa te yango nasengi na bakonzi botala likambo oyo ekomi loba provocation ezali provocation soit eza faiblesse na biso soit eza provocation mais lokola biso tozala misu lisu likola lisu il faut toloba oyo esika tosuki ntango biso tomoni likambo tobeleli na bino mais tomoni baposte na bango na kone naza renforcé na basoda banini bongo yoko toza na basoda te policier te ngai awa soda azalaka te policier azalaka te tozaka baautorité civile en GP moko ezalaka te do nazawa na defendaka kaka nga moko na population na ngai soki makofi pe so makofi na mei kobuna so pe bakoboma kaka boye banda mikombo soti lukunga même na poste na biso na chef lieu ya quartier Fleuve tozana basoda te tozana policier te tozana armement te tozala ka basi to comprenaka te soki pe ezaki boteka yango boyebisa biso ke noto longwa
tolunga mpo tomoni tondie tozovanda lokola bana bitike soki boteka esika oyo nyonso boyebisa biso ke toteka yango bolongwa makambo ozoloba oyebisa yango chef de quartier makambo oyo fleuve makambo nazoloba nayebisa yango chef de quartier de fleuve mpe tokoma yango na mikanda. Ça va. Beaucoup de forces ont travaillé pour empêcher le succès de ce sommet. Et nous-mêmes avons eu d'énormes difficultés pour arriver ici. Et l'avion que nous avons pris en location est resté à Dubaï parce que les compagnies d'assurance de l'Occident se sont opposées à l'arrivée de cet avion ici à Saint-Pétersbourg. Nous l'avons laissé à Dubaï et on a pris en location d'autres avions. Et on est arrivé ici dans un tout petit jet. C'était assez difficile. C'était 5 heures de vol. Et je sais aussi que d'autres délégations ont éprouvé les mêmes difficultés, y compris celles des autorisations de survol de certains pays. Et donc, c'était finalement un grand succès puisque, à part 2 ou 3 pays, tous les États africains ont été présents à ce sommet. Ça pas la peine de m'expliquer, je veux plus rien entendre, j'ai atteint mes limites. T'as quitté le Real pour le Barça et là t'as perdu, c'est la fin de la mi-temps. Le fait qu'il me regarde droit dans les yeux, mais dans la rage d'un militaire. Sais-tu ce que j'ai ressenti? Sais-tu ce que j'ai ressenti? Là tu connais, boumka boumka boumka. Là tu connais, boumka boumka boumka. Là tu connais, boumka boumka. Mon caravane, boumka boumka boumka. Là tu connais, boumka boumka boumka. Là tu connais, boumka boumka boumka. Là tu connais, boumka boumka boumka. Là tu connais. Sincèrement, je ne pensais pas que tu voulais me voir souffrir. Et si je souffre, je me donne, c'est que tu veux me voir mourir. J'oublierai pas cette trahison venant de toi. J'oublierai pas cette trahison venant de toi. On s'était toujours promis qu'on n'allait pas se tromper. Au deuxième semestre de chaque année, l'Union africaine a pris l'habitude d'organiser une réunion conjointe entre son bureau et les présidents des 5 communautés économiques régionales. Cette année, les présidents de la CEDEAO, Bola Tinubu, son collègue du pays sahélo-sahalien, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC, Abdel Fattah al-Sisi pour l'UA-NEPAD et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, se sont réunis à Nairobi pour faire l'évaluation de l'intégration régionale au sein de leurs blocs sous-régionaux respectifs. S'exprimant en premier au cours de la séance d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué les efforts d'intégration réalisés en Afrique et a appelé les autres États retardataires à ratifier les instruments juridiques internationaux ad hoc. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet William Ruto et le président de l'Union africaine Azali Assoumani. Président en exercice de la SADC, des communautés économiques régionales les plus dynamiques d'Afrique, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait part des prouesses d'intégration au sein de l'espace SADC sur le plan social, commercial, infrastructurel et politique. Il a appelé ses pairs à doubler d'efforts pour réaliser les rêves de l'intégration sur le continent africain. Je voudrais souligner que l'intégration économique continentale reste la stratégie clé qui nous permettra d'étendre nos marchés, d'élargir l'espace économique du continent et de récolter les bénéfices des économies d'échelle pour la production et le commerce.
Je crois que le rêve d'intégration de l'Afrique est non seulement réalisable, mais aussi qu'il peut et doit être accompli dans un délai le plus court. Je lance donc un appel à vous tous pour que nous continuions à relever les défis identifiés et à mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées afin de garantir que nous progressions davantage dans la réalisation de nos objectifs communs d'intégration. Je vous remercie. En marge de cette réunion de Nairobi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Ruto, l'adjointe au secrétaire général des Nations Unies Amina Mohamed et avec l'envoyé spécial du président de la République de Corée du Sud.